Merci beaucoup bisika nyoso bozwami na bandaku to bozali kwanda biso à travers ba téléphone parce que mikolo Android nde ezali kosala ete mutu alanda biso à travers chaîne na biso YouTube KNB News ou ezali chaîne ya PDG Jimmy Mukendi Chimanga. Ah tozali na émission Bonzambe ezali sika otosolaka na ba sali ya Nzambe ba l'homme de Dieu. Ba bika ba l'homme de Dieu ti me bato ba serva ka Nzambe poto ko yamba pe responsable ya ba protocole donc to yambaka ba sali ya Nzambe. Lelo nazali liboso na ngai awa na prophète Mbote. Oui, sali. Kombo nani bat bali kolanda baye ba kombo zali nani? Le prophète Nathan Kuyena kwa muzita. Nathan Kuyena kwa muzita. Dimanche kilte lega kindenge. Nzamba sala ngolo mamba malamu ezali. Batu babuka makulu batelema ye. La chose le plus importante est combat ce tombama. Ah bon. Oui, oui. Beauté à kinini dimanche. Beauté à qui sur le signe du temps de la fin. Ah, c'est trop fort. Ouais, ouais. Pourquoi expliquer ça na mukuse? Oui, bilembo ozo talisa tango ya suka parce que nous sommes le peuple du temps du soir. Tout ça libota oya tango ya pokwa. Oui, oui. Tango ya pokwa et ko talisa tango ya ngolo. Oui. O yeso ya kipona ko rassembler mabota na tina ete baye po akozonga. Pona ko kende pe kozonga ko ya kozwa libota oyo ye abengaki. Donc total ça kisko bilembo oyo eza ko précéder ko lakisa kozonga na ye. Yango de total ça ki. En tout cas, merci beaucoup. Tu as dit qu'on rappelait bien les prophète Nathan. Oh, tu as mis na émission na biso ya Bonzambe tokoyo kaye arobet la biso di solo ndenge ni na sala parcours na parce que ndenge bozali koyeba ke émission na biso awa to betaka parcours ya ba l'homme de Dieu esika uta na esika akomilelo l'homme de Dieu. Oui. Normalement Nzambe obandaka ndenge. Oui, Mamba Nzambe vraiment parcours za mulai makasi. Ezalaka mulai. Parcours ezalaka mulai. Vraiment. Donc so to ko sala un peu synthèse ya ko beta li solo ndenge Nzamba sala biso ngolo to zala nande o to salelo. Kuma to tamboli to tariki na Égypte, Nzamba ngolo biso na Égypte, to tamboli na désert à côté biso na Cana. Alors c'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, de tout komisa. Donc Égypte, désert et puis Cana. Oui, oui. Ah OK. Oui, oui. C'est ça aussi le vrai parcours d'un homme de Dieu. Vraiment. Moto na Nzambe foza moto Nzamba zuna mokili. Ope Nzambe akangoli d'abord yemoko. O Nzambe tamboli nanu na yemoko. Pe moto o Nzambe a se révéler na ye. Oui. Parce que okoko tambola na Nzambe sans avoir Nzambe a se révéler na yo. Oui, oui. Ndenge nini? Ah, ba tebele ba tambola na Nzambe matikala ko yeba Nzambe te. Ah bon. Bazolo ba bana Eli. Banda ko salela Nzambe na kata temple mabatikala ko yeba Nzambe te. OK. De basala ka misala Nzambe mais Nzambe batikala ko yeba ete. C'est ça la chose le plus grave même dans temps autobika. Ezana ba tebele, ezana ba église ebele benga mi ba église. Mais etikala ko za l'église réellement ya Yesu te. Eza ba église ni révéler biso non parce que bino ba prophète boela biso ba message malgré biso na RDC ko raté. Isaac anda ko tuna tata na Abraham abi na moni bakoni na moni moto mais où est l'agneau? Vous voyez, ça dit église pour ça la église. Christ a dit j'ai bâtirai mon église. Vous voyez, ça dit l'église ce n'est pas l'église d'un homme. L'église ce n'est pas l'église de la philosophie. L'église, ce n'est pas l'église, il y a pas pensée à Moutou, tout dit gablo à Moutou, mais l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ça dit dans l'église, on doit voir d'abord la personne de Jésus-Christ. Il y a dans la maître, il y a nuance où ils ont coordonné l'église. Prophète Nathan. Oui, papa. Vie, Isaac Ndengeni, avant l'homme de Dieu. Bon, ngana zalaki, nalaki moi non akoli d'abord, nakati na mambo Nzambe. Akona kata missioni. Là j'étais à Matadi, na bota mina Matadi. Ah bon. Na mwana Matadi, muke mwana ki ya Matadi. Pangi na betu. Dans mesa ba ki Congo. Na bota mikuna na mission koko nanga zaki ba mama benga ba mama mbikudi koko nanga boti papa na ngai. OK. Era boti papa na ngai na famille Kuyena, je suis le petit-fils de Kuyena. Kuyena kwa muzita les chantres na mboka na biso ayebani pe. Alors tango ba boti ngai ba pesinga kombo Nathan. Et nazaki na église wana ko beta mbunda chorale na batata mikolo. Moi j'étais là nazo yoka mateya ko mama na Nzambe sengela zala lolenge ni mwana Nzambe sengela bika et na ngolo Nzambe ndi kolongola longolinga na Matadi na yeko yakini et nazaki na âge mukie na ki ina âge 5 ans. Voilà. Âge 5 ans nde na bandi ko évoluer na bima.
Oui, nzamba memenga na bima là, c'était maman na biso parce qu'à l'époque j'étais encore petit. Naki na bima là, na bima nazaki musicien, je faisais la musique na bima. Na Sion na Matete. C'est là où j'ai nandé ko évoluer, alors nzamba na bando fongola parcours na ngai ndene ko se retrouver na église Colonne de Feu, là où on a joué un baptême na ngai et par le prophète Domi Mavinga. Mais avant ozo baptême na mono bombi biso ma bébé na kati wana. Bon, avant nos baptêmes, Égypte, non? Oui. Avant nos baptêmes, il y avait des réalités. Vous voyez, tout à qui bateau tout na mokili, to mais la diamba, chérie, makambo belé à ma bé, oyo, to somo na léona mokili. Vous voyez, tout à qui bateau tout ngai ko lata mingi. Mais la personne nani a été qui pour bandomi la diamba à l'époque. Bon, ngai zaki ba déception, hein. C'était des réalités, il y a famille. Il y a membre belé eux bende ko sima parce que na muto de le bas âge na zaki muto motema na ngeko linga mambo nzambe mingi malgré na yeba ki yango na noté malgré na mikuti saki muto mota ko kambanga ko diriger biso mais na kati na ngeza ki na ba sensibilité wana na onde ko yeba de ki mambo nzambe bisiko na mona mambo nzambe za bien mambo nzambe za bien té donc c'était comme ça. Donc tu savais déjà. Oui, nous avons saisi de l'angolo mot, donc ça dit conscience na biso, conscience tangé bende ko travailler déjà au travers les songia molimo mo santo. Ko laksa déjà que non Nathan, so ba peso mbonga mabonza, kende ko tiango na église, ko lia ngote. Donc c'était déjà la conscience mo ko nzama ndeko tiaka na biso ndeko sunga biso to ko la pe na kata conscience wana. Alors à un certain moment ba camarade, entourage, environnement de salaki que to ba ko se perdre. To ko tisko na bayaya, ko bayeba noa banzele ba mambo belé à mabe mais na lisungi ya nzambe nzambe ya kolongola na nzela wana tant on a kokota na église maintenant na kokota na Colonne de Feu parce qu'à l'époque je faisais la musique na beta ba Fréquence Star parce que je joue sur la guitare na beta Fréquence Star nzamba ozwanga concert qui va concert un jour to kutana prophète Domi Mavinga qui pa na biso na ndako aso na ngai songoza mo sala na nzambe monene nzamba ko salela yo ngai bisa tabayayo ambouye nga ba eno la ngate na ke sala nzambe tika ba pantir abengisa nga yaka na église ana ke na église alors ne bani ko servir wana sans que na zo baptême sans que ba te ngai aninga no fu beta ka guitare na église nandiko na mikoti sika na musala nzambe alors komi ko taka musala nzambe mo na sko ba frère ndenge bazalaka ba frère ba finga ratin ba frère ba tonga ratin ba frère ba zamamba banzele te ba frère ba sala raboueta donc nyoso baniko recadrer ngai c'est alors que ndeto zo ba fermement wana to yoko ndimela Yesu to ndimisko ko sala parcours na Yesu ono kuti na désert wana to koti sikoyo na désert te wana to kati sikoyo mai vai to kati sikoyo mer rouge to koti sikoyo na désert na kata désert sikoyo parcours ya vie chrétienne za facilité vainde c'est parlant de na lekina ba place belé on otanga te pour nous solo non si réellement ba salo mabe au pardonnant non mabe zate omoni séparation eza mabete voyez séparation eza division te bato mingi nde bakokaka ko ndima séparation te même nga na ndeko milobela na kokisa 20 ans na ndako na biso te et me disait déjà avant 20 ans fona za libanda voyez c'est-à-dire division ezali facilité pour na parents nanga mama biso ko mabotanga nga momo mbali atabi mwana ngai nini okokende ko beba voyez mais comme c'était là qui destiné na ngai là qui destin na ngai ndeko réclamer nga dans de grandes choses na ndima ko souffrir vie chrétien za facilité au le kana ba pasteur mo boye bon c'est comprendre te mais c'est comprendre neza bonzambe non omoni eza na réalité mo ba baraté ntaba akoko boko la lion te lion pe akoko boko la ntaba te voyez donc ça dit na chaque grâce ils ont senga pe ils ont suscité pe en fait moto yo ya prédestiné pour na orienter grâce wana grâce nyo c'est cause à l'orienter par n'importe qui te zomona mutu mususu ala pasteur nzambe a prédestiné ba bato yo bakoleka na nzela na époque ba yeba alors ya moni za na parcours ya vie chrétienne on concept ba na nzambe ko zala na église na sentiment te par fanatisme te faut ko landa pe orientation ya nzambe pour pas msoko vanda no lekisi 10 ans 20 ans 30 ans tout le monde ba chrétien immature lo na kata ba église muta sali 20 ans un pasteur immature prophète immature donc mambwana eza ba cause ya bato yo ba jui formation ya malamu te ouais donc parcours qui facilité non tango
tango ba memion na église première fois. Ouais. Matane batiaki vous me touché qui au ça là qui. Bon, à l'époque vraiment. À l'époque n'a pas se souvenir sous-souté. Mais ce qui est vrai, nandé ko sepela comme on a ba frère. Katina bonza. C'est-à-dire comme on a ba ndinge bandé ko bika. Impressionnant qui ngabi biso na mokili mambo ezalaka te. Calme. Comme on a bango frère mo boy azana ba l'art mais asalaka ba pagaïté. Frère mo boy la bogar mais asalaka ba n'importe quoi te. Alors que biso na mokili so la bogar faut nous sentir pena que na bogar. Donc c'était comme ça. Alors comme on a déjà manière ya ba chrétien on a environnement on a kotaki ezaki déjà prédication monene ko le kamatia au pasteur en côté. Ah bon. Après pasteur wana au combien d'église? Bon, après wana na leki na chapelle de Victoire na pas Alpha Lushima. Kuna nini bon. En fait nini esalaki ki olo mpona to ozwaki déjà oyo bandé ko luka yango oke luka se passe msuka. Non, ça ba réalité belé. Ba réalité belé par rapport à tout il y a parcours ya moto. Division et séparation té. Pardon, séparation et division té. Izamaka mususu nzambe ayibi koma parce que Moïse abotami nanda ka pharaon abotami nanda abotami pas hébreu mais akena nanda ka pharaon akolonga nanda ka pharaon ake pas Jétro alonge pas Jétro ndé bandi parcours ministériel nae va donc ça dit ba pasteur ndé bisko to comprendre que loko wana te mwana musako yepa na otam nzambe tinde tam so pendant 2 ans pendant une année a bénéficié de quelque chose et puis a continuer parcours nae parce que ba place no so na leka na bebana na mutu te. Mais si vous n'avez pas ça là, non, pasteur ou l'équipe est pas naïe, mais à comme na ba rancœur quoi donc azo. Eza grâce. Eza ba na musuna tinga ba place non na leka na tika basine. Donc na kota tellement ba leader oyo ba papa na ngai na kota bango tellement. Siko papa bongo koti ya tiko ndengeni. Azo comme tema. Amona kana faut zala kana ye, faut la kana ye, faut koufela kana ye alors que chacun de nous a sa mission sur terre. Et puis tant na coordonné sous le pasteur Martin Ditele na PCP Mbote Besekazali na kolongo wana na ke na EJCC na travaillé qu'on a le rôle la deuxième personne de ça dit chef il y a groupe intercession ça après pasteur c'était moi na travaillé qu'on a pendant quelques temps après na coordination pasteur Kiwa na kolongo wana na kokota na école il y a docteur parfait na tangi kuna na silisi c'est alors on a que sous l'église naie pour na quoi apprendre encore psycho ba poste wana yumo bande ko senga ngoto bondi bande ko non to par rapport à grâce ou et ça par rapport à grâce musala nzambe ba força ngote ba se sotoploka makapeti voyez ba luka ngote musala soki zaki musala ba luka ngo na ko sa musala nzambe te et ça musala za pas cité ko le comme ça nzambe parce que ngai naza komituna est-ce que tant bande ko ya wana bande kuta ba tumsu pété bazaki déjà wana est-ce et bande créer ba rankinité batu ba koko zala mais grâce est différent voyez mutuna mutu azana mafuta oza likwa mutu na ye David abotami na famille ba ya bazalaki mais la grâce de Dieu est localisée ki kaye ozomona grâce de Dieu est localisée qui tandis que les bateaux ba quoi Saoul ko kozala azaki mutu ko porter garant pour na délivrance na Israël mais grâce à Nzambe pour na kande David voyez malgré ba bande comme on a Saoul mais c'était David donc ba place nous sommes comme il y avait des gens basala qui bande ça peut musala pe kitoko malamu mais na valeur ajoutée c'est ça la grâce de Dieu on ne force pas ça baluka ngote na makasi o apparaître ba mona pe yo non ya ona ngina concept bandeko nyonso bozana ba église mi kitisa tika tango nzambe tika nzambe moko atatola yo parce que Yesu tango azwaki baptême mongongo de tatola ki ye moko tanda ko lobake bondimelanga na mwana nzambe te so moni mutu ami bana ko mi tatola bana ko mi lakisa otala malama yana quelque chose ya bien te katina ye prophète Nathan oui papa o comment prophète est-ce qu'on est voilà message wana ozwaki yango ndenge nzambe milaki o to ndenge OK et kolonga wana donné ko travailler kolonga pas docteur parfait nous travaillé na prophète Adam Astrom dans une église monnaie na matete sacré chapelle tabernacle c'est la personne ou assemblée la pona ngai abisingai nzambe abisingo ta mosakoli il a prié pour moi
abondeli po na ngai bisinga fo banda musala nzambe d'abord dans l'église. Na bandi ko sala à l'époque c'était en 2000 si je me trompe pas 2013. 2013. On dit qu'on travaillait là dans l'église déjà qui sort mon am sakoli. Donc à l'époque so vous sakoli il faut aller là. Zaki makambo vraiment il y a grave. Alors on travaillait là, tu à un certain moment nzambe ndenga no mabiso. Il a voulu que sikoyo na okamba maipa ya apôtre Siloé toza na centre missionnaire Metanoia ils appellent toujours na matete et wana ndete ko soit grâce ya ko za la pamba serviteur ale nzamba ya pesa biso maintenant et moni celui ya makambo biso to okamba sikoyo na mission auto bengi centre missionnaire Chandelier mais ndenge otamboli ba place ebele bon pona ko former mutu oyo za ilelo donc au concevoir aux élus parce que autant de place ebele mais est-ce que connaissance aux partout on peut couper ça on de comment vous était ou avant de que sika moko aza pe sika moko aza na patience comme ça ab m'appelle ko la yo bon biso nyonso to na parcours mon côté voyez biso nyonso to parcours na ngeza parcours ndeko excité ndeko yt voyez nzambe par rapport ya makambo ko sala na mutu lobi papa makambo alinga lakisa mutu lobi papa makambo oyo asepeli ko se manifester na via mutu wana eza na nzela o atrasaka eza bato mususu akoye ko la pas pasteur wana ti pa ko kenda ye ko na kika wana mais eloko mo photo to insister nango la vie chrétienne eza parcours moko ya apprentissage ko ye ko la ne ko si la ti mokolo muta ko kufa de ça même dans d'abord malgré na likina banzela na no sorti lelo je continue toujours ya ko apprendre donc koye ko sila koye ko la langue ko sorti mokolo yo na ko lala bobabi kuye na kufi nde na koye ko la susute l'homme de Dieu to na la ki na bokebi na début olobi boté qui dimanche temps de la fin mais ko tala pe comme on a ces derniers temps avec l'église comme ebele parce que ce que de ceux qui na makomi comment marabon na temps de la fin ba to ba ça ba miracle l'église se multiplier est-ce que au temps attendre la fin vous matin. Bon, temps de la fin, il faut qu'on concevoir d'abord le rôle là. Il faut qu'on comprenne fin n'intolinga tolobela. Parce que ba fin est belé. Vous voyez, nakati ya plan ya sali, ba fin est belé. Tout ça na marche église. Marche église bani na Pentecôte, ti ekosi la mukolo ya enlèvement, ça dit fin ya église. Et ça mukolo ya enlèvement. Oui. Vous voyez, donc temps de la fin. Tout il faut que fin ni tolinga tolobela parce que ba fin est belé. Non, fin il y a besoin il y a Christ. Voilà, fin ya besoin il y a Christ. Surtout que parce que fin ya besoin il y a Christ. Faut que besoin makambo peza ko annoncer fin wana. Niti makambo neza ko annoncer fin. Oui, tant que mona lelo mibali na mibali bazolingana. Basi na basi bazolingana. Hein? Tant que mona lelo l'église peut comme belé. Oui, tant que mona pe église comme belé. Église comme belé. Église ya solo ezali. Église pe lokuta ezali. Voyez, église ezate pourquoi bati ba kiti rouge bati ba caméra za wana bati photo pasteur ya munene ya bandime mike d'ailleurs wana za église nzambe te wana za église nzambe te voyez oui ça dit eloko yo ezo élément truc important élément capital élément détecteur il y a vraie église c'est d'abord l'enseignement il y a Christ et ba apôtre. C'est-à-dire le vrai doctrine. C'est-à-dire Yesu azaki muibite. Yesu alinga basa batute. C'est-à-dire le lenge Yesu bikaki. Na le lenge ba apôtre ba bikaki. Yango na ndefo ezali ndakisa ya le lenge o église sengele zala. Mais l'homme de Dieu to monaka ba ndiminos ba koti déjà yo yaka mutasuka sopo aussi si okena na moi chambre no mobo comme kuyamba bato. Ezali kamba ko kamwa te. Mon problème est que la Bible il faut connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez, moto ayebi bo soloté a kotika la pe ko yeba lokuta te. Pona ko yeba lokuta fo yeba nini bo solo. Yesu albaki bo ko yeba bango na bambuma na misala na bango. Voyez, parce que Yesu à un certain moment albaki ce qui quand même maté na ngeza ko convaincre binote mais misala na ngai. Misala. Donc parfois à un certain moment dans notre batango biso toaki na église bateki biso na mbamo kote mais le lenge bandeko to mona ki hein bomo ina bango ko bika le lenge bandeko ko gérer ba foyer na bango ezaki enseignement pour na biso. Voilà, c'est ça. Mais après tango pasteur assemblé na matete. Ouais.
kino osela nzambe ozamusala munene bando travailler non et pas ngai après wana il continue bon na travailler wana na raison makamusus o to lobate voyez là ko beba na te ni na to ko ba division séparation de division te voilà beta biso makamuno so bat ba yi omoni ezana makamususu ba apôtre comme qui quelque part ezaki na ba divers en fait façon comme il y a enseignement au bande ko yoka na te voyez mais na makambo bande ko yoka na ba continuer ensemble makambo ba yoka na te ba so ki temps ya ko meka un peu ko luka ko yeba église etambola na ba témoignage te voyez église etambola na ba témoignage te église etambola na doctrine de to benga ngo via Yesu lo nzamande ba apôtre ba bikaki parce que bango nde ba père ya église. Voyez, ndaki sa église alelo ezali lolenge bantoma batambola. Nous a dit soki mutu mako bika lolenge bantoma batambola te. Hein? Aza moto azo faire partie na corps. Mais on attend il y a bantoma ba Android ezala kité hein. Oh. Parlons ngolo bani. Non, parce que na ba Android okomona ebele. Okomona presque nyonso parce que monde nyonso eza na kati ya téléphone donc tu peux tout faire. Omoni Bible lobi tout se conformer dans le siècle présent. Biso bana nzambe to benga mito za na intelligence moko renouvelée. Ya ko yeba que nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Voyez, ba mambo belé to sa mokili oyo soko za na esprit à discernement o comprendre que biso ba chrétien to ko za l'emporter na makambo te. To ko kota na makambo te parce que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Voyez, on doit faire la part des choses. To za na ngambo nini, to kende ngambo nini. Alors le chrétien aujourd'hui n'arrive pas à séparer des choses. Voyez, internet c'est ma bête, mais na internet c'est pas tout mususu bazo mayele. Na internet c'est pas tout mususu bazo kota ba occultisme. Na internet c'est pas tout mususu bazo sala masturbation. Na internet c'est pas tout mususu bazo sala n'importe quoi. Voyez, ça dit ils ont dépendre na le lenge o mutada ko utiliser internet. Est-ce qu'ils ont contribué na vie na sur le plan positif ou sur le plan négatif? Si qu'on a l'homme de Dieu na bokabona ki ndenge. Moto kabona ki tango kola opesa biso monso na solo la ki na ye. Na solo na ye. Et c'est non ngafuna kité. Na solo na ye, ce n'était pas aussi facile. Parce que non comme je nazaki moto à l'époque ngani mnanda ko yembisa. Ngam nanda yembisa pena musa ko mo ka yembaka. Ce sont ngap na za na kilti boye. Nde balbaka bana kini balbaka ngwasuma. Voilà. Vous sentez vraiment ngwasuma na kata kilt. Alors tango na ye ko longwana nde na eko se retrouver na parcours wana ndiko sambela nzambe kuluka ilonga nzambe ko bonde nzambe yo pesa nga message facilement. Bon, a libérer kingai a fini a suka kina ko libérer nga kaka. C'était pas facile mais c'était nzambe ndimisa ki. Betali solo. Moza pasi. Komoni mwana olingi mingi. Mwana olingi parce que biso na les prophètes ou même église. Ou pas les prophètes de ma vie nga passe na toki baptême. Donc bolongwa kinzela moko. Tolongwa kinzela moko. Donc oui, tout le monde qui nous a moko. Alors à l'époque, c'était vraiment l'immaturité, voilà. C'était l'immaturité. C'était l'immaturité, mais aujourd'hui déjà conflit on les a déjà arrangé. Ils ont arrangé qui immaturité. Ouais, tant que Longwe, alors notre père c'était le prophète de Mavinga. Alors le frère maintenant, le prophète Adam, a qui monta un peu avancé dans makambo nzambe par rapport à Yabiso. Voilà. Yende mutu nanzela na yende. Tant amona qui akoki. Tant amona qui akoki a Biso ce que tu l'as qui grâce. On a vu que non, cet homme il a tout prophétisé. Nzamba ebisinga na ebisayo. C'était quelque chose d'extraordinaire. Oui. Voyez, alors tant que quand mi la grâce a impacté Biso, infecté Biso, il est comment qui peko sakola. Okay. Alors à l'époque maintenant, comme il avait un autre sens moko ndeko sala. Ya ko ibaki na yo obengami na makambo yo. Obengami na makambo. C'est moi na nzamba solo atazana na Sodome. Au mona ka obika lo lenge moko tena bato bazana Sodome. Okay. Parce que l'autre avec na Sodome ba mibali mambo bende ko salima, mais l'autre était en train de regretter. Il disait non, ça ce n'est pas ma patrie. Donc c'est ça un enfant de Dieu. Au comment on a été muso na bar, on met la masse. Au comment on a nganda noa. Au comment on a été chenette na lokolo, mais ils ont ba sens moko salaka katina ye. Ah, ya on a profité na bisa mutu moko ba sens wane salaka katina yo. Tangu ba sens wane ko salako kanga motema te. Ye bango za na gloire o eza ko leka o ko bika. Izozela yo. Alléluia. Ezali bongo prophète Nathan ou to yambina émission na biso bonzambe biso a to solo beta masolo. To beta masolo te pour na ko isa basala nzai mais pour na ko aider
ba frère ou bazali ko vivre vie wana actuellement yo ndeko ozali ko mena diamba yo ndeko ozali ko mena masanga ozali ko landa basi ndeko tika yaka na nzambe vie na yo ko changer oza stable parce que nzambe abora mutu te. Amen. Les avons ma bon. Prophète sur côté à moi 2 personnes 3 personnes au bazana ba problème bazo ko ka insulter au côté ba mon. Et là on a ko loba oyo ndeko akoluka ekoluka epe. Soko zo luka mbongo wana peso luka yo. Parce que nzambe déjà tia nyonso na disposition à mutu. Ezaka mutu ndo comprendre ko comprendre ba élément, o comprendre ba principe oyo esengeli po obika ba biloko wana. À l'époque on priait nzambe pesanga mbongo, nzambe pesanga mbongo, nzambe pesanga mbongo, alors que Dieu ne donne pas tout par la prière. Nzambe salaka nyonso te na losambo. Comment pesa non secret non bazala ndaba yiba. Église à Congo toza makasi na prière. Mais tout ça médiocre dans le domaine mususu. Vous voyez? Tout ça makasi, tout ça comprendre ba valeur te oyo faut to manifester. Surtout dans acte chapitre 2 au monde que nzamba do promettre le lengeni évangile c'est là la fort. Vous voyez? Le lengeni évangile fallait qu'il ait réalisé des choses extraordinaires. Vous voyez? Alors, ba makambo ane ko salema soki toza na conscience to yebi oyo tozali. Moto azana crise ya koyeba o azali akozala moto yo akobanda koliaka biloko oyo alors kabenga maliango te. La prise de conscience obenga oyeba ke d'abord naza mwana nzambe eloko tozanga biso na mokili eza koyeba ke naza mwana nzambe papa eza ne loko leki kozleka kozala mwana nzambe te ebi kozala mwana nzambe ngiro bani tala tozo exemple na mokili kozala mwana mokonzi OK ozandengeni oza mokonzi. Oui. Voyez, nous ça dit moi na mokonda pour ça dire soka na posa mbongo bana kolela lela quotidienne nzambe pesanga mbongo non. Voyez, moi na mokonda na posa te soka nga asala quelque chose abana komi tungisa. Nga à l'époque à un certain moment na zo ki message pas docteur parfait bi maka mususu osenga nzamba opia o yango te maka mususu nzamba pesanga pa batu okozonga pa batu. Donc maka mususu na kutani na yo boy na ozonga pa nao. Maka mususu ya ba relation de mte peso yango nzambe te. Nzambe déjà tsango en place. Sikoyo, yo faut comprendre que nzambe ndabo da bongiselanga nyonso. Nazalaka na nzela na ye na kobika makambo ya bongisa. Mais soko bimi libanda volonté nzambe, olobika plan nzambe ndo banda kosala sko ba gymnastique. Okandi soko kati sukite nde nzambe opambola yo. Okandi soko liete nde nzambe opambola alors que nzambe biloko ana tsango ko kate. Vraiment. Nzambe portaka regard na ye likola bato ba ko banga ye. Parce que mutu soka to banga nzambe nzambe dispose ataka nyonso na disponibilité na ye. La crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu. Élément le plus capital na kati ya église nzambe zali ko banga nzambe. Merci beaucoup prophète Nathan to sepeli mingi na koyamba yo. Amen. Nde babaka soki boyami mosala nzambe en qualité. Ya serviteur de Dieu. Amen. Donc bozali béni. Amen. Le leng nous bénir KNB News na DG na biso Jimou Kenchimang. Kolo pendant que je parle nzambe total sangai nazomona bantonnoir ezobima na 4 coins ya monde. Voilà. Bantonnoir wana ezobimisa ezobimisa milinga. Wow. Ezobimisa milinga nazomona kolo komema lisanga ona renommé comme casse internationale. Voilà. Je vois une renommée internationale. Et nazomona ba porte ko fungama même ba blanc. Ça va contrat moko minene. Je vois et le Seigneur est en train de stabiliser encore beaucoup de choses na kati ya service oyo. Nazomona le PDG vous venez de Jimmy Mukendi. Voilà, nazomona nzambe ko épargner na grand accident. Pe nazomona nzambe ko épargner na poison. Oh, nabi mabende na Alléluia. Non. Ezaki na influence moko ya bato moko na koko tanga pe kombo. Non, vas-y. Mais kolo asali ngolo kaka ndena zoloba awa nazomona alingaka bela makasi angamona dia ba symptômes moko bien tie maladie na nzoto na ye et zaki moko ya bataki olinge banda spirituel penge suka pe na nzoto mais le Seigneur pendant que nazoloba awa nkolo ko visiter ye kolongo la mabe wana liboso na ye. Alléluia. Merci. Ah, l'homme de Dieu. Ngazi anga bénédiction en direct ce que paye pe ndekoza pour ça kozwa bénédiction to yo poza na posa nzambe atatola pona yo prophète ko pesa adresse et puis na kombo église. Oui, kombo église le centre missionnaire le Chandelier et ça situé sur quartier Poudi numéro 32D. Tout ça na commune ya Matete.
Numéro de téléphone, ils allaient 089 89 17 621. 089 89 17 621. En tout cas, merci bongo na bino banson bozala ki kolanda émission ya bonzambe bino boyo ki awa prophète Nathan ndenge atatoli donc nzambe asalaka partout nzambe ki para liété nzambe ki para place te ote no foka na keneka ta église no nzambe asalaka partout yango lelo yo tozaki vraiment na esengo ya koyamba prophète ya Robak Césali ya Robak Césali bana nzambe toyeba valeur ya bobana nzambe tolanda bato te à cause ya biloko ya mokili parce que nzambe na biso azangi eloko te azana nyonso oyo esengeli mpona kopesa biso kimia bible ezoloba biloko oyo ya pamba eza bapayen balanda yango mais nzambe ayebi nini oyo bana ne bazana ngo posa pe epesamelaka bango kusa soki yo kangami na nzambe soki yo otie like epa na nzambe atobotaka te nzambe akopesa mwana soki otie like epa nzambe atozana musala te nzambe akopesa musala soki otie like epa nzambe peu importe problème oyo elekelaka mayela batu elekelaka jamais mayela nzambe donc yo ndeko ozolanda ngai na tosambela mpona yo bisiko ozali na hôpital bisiko ozali na bacondition moko ya mabe oyo ezonyokola yo na tosambela loboko ya nzambe yo oyo minganga va déclarer aux atteints à sida. Je prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit, bisiko zali, nous déclarer guérison au nom de Jésus. Yo oyo umel na mettre hôpital tika onction nzambe ba ko localiser yo et puis sa guérison ba ko raffermir mikuwa na yo ba na kozongisa makasi kati na yo. Na to sambela nkolo asalo bolam ko nzama posa motema na yo o libale bebaki yo oyo zana posa misolo zana posa musala tika gloire en nzambe et se manifester Saint-Esprit a libérer action na ye pe au tato la bola mo nzambe avant année oesila o nzamba prometa ki yo ozo zela nzambe ko mona ko salela yo e kokisama na vina yo na kombo na Yesu amen. Amen. Merci beaucoup. Tokom na suka tokutani balasima. Merci. Merci.